sona bipiringa piringa na bien fait matériel bien to kutana na ye aya pe awa vraiment tino ga isango wana na mawa et so kinga pourquoi bolinga malama baninga ekende malamu te empêchaka nani akangena na kena nani pasteur congolais ya RDC ba bengise na Afrique du Sud akendo teya kaka tanga linga teya na asengi ti ndoka ti wana ba che poison sili ko melati ya teya église sili na suka ke defendre libumu pasa koya wana kufa batindela nga vidéo pomona est-ce que nana bomay mutalibanda poyeba ni place ça je te dis avec tala on a le bar chaque fois soko komi mpaka kumi sanzambe ko nune leki ko bonga mais ko bongeza na avantage ko sana sengo ko leka mobola soko soko maka mna loba yango mo soko moni mutanuni banga fois 100 yete mutabatela minzambe nda lekisiye okoza na ba million atiki okufa okoza ngati na nuni siyo comment mabala ba papa na biso ezanga alliance et bomba ba na 8 na ba tata moi si mais soko sali salaire à papa ya ba 100 et quelques mais à résoudre makambo soko tele le ko koma na ba $3000 mais tata na ba salaire mo ko ma $200 ta bomba na ba na tata moi si organisation na maele le ki classe Congo to tangi mingi solution ezate organisation e utana nzambe ba to kala ba pesa solution na ba pays batanga kité Jacob atanga ki wapi Joseph atanga ki wapi Daniel atanga ka wapi mais basunga paye ke ekenda soko tali ba monde lelo ba to ebele batangi partout comment solution pesa Congo ki mezo zalate mais to tonda bomengo bata mayele ebele tala bango na TF ka kusana kufinga comment biso bazoba toleki bato batanga na boboto yoka population ya Kisasa eleki ba paye ebele na munene Kisasa pam mais tala banzela batiela Kisasa oui eza mais est compétent banzela ebele fallait tonga mana ba kingabwa poko mama sina nzela kati kota maya njili faut basala au moins banzela ba prince minene Congo eza na capacité ko sala banzela ngo ata 8 oyo ko sisa mbuteyage mais to salate nzela matete na kati ba sekomaf kolonga ba lemvo imba nzela sekomaf kende tiba aéroport ba ko sala banzela nzela mai kota mbudi ba ko créer makambo ba sala ba matsa ba kitsa ba mimi kota je te dis tona makoki po bomengo eza tala ba pays o ezangati ne zatana bomengo misatu te et sali makamba kitoko ba pays zu kilo ko le RDC mais mboka mo so ko tali ba million exemple ponga na iba na parler mais razola mbezo ou na fungola nzungu saba iba na iba musina bomba na brique mais na iba 3 misunita ça na komi na 3 baninga ba kolala nzala na iba kali paputo lipeka pourquoi na leta o mateke na iba ki kokina tika baninga pe baza mama na ba no polele RDC tozo souffrir ba to ba bomanzo to na Congo ba nyoko ma bafuta mate o ba somo na pasi tende ba zoli mbonga pays tambola na ba quartier ba papa lelo ba na ba komi bandumba miyibi ba kuluna ba uti na leta ba papa na ba sali ba 50 ba 40 na kosala na ba onatra na ba OCPT na ba wap tala bango empeye ba teki onatra sa ba pesa bango ba mbongo ya retraite ba papa wana ba sana ba nyongo na bango na leta ba 800 mois. Bonjour Nabino Nyos Bolanda biso benda 5 sur 5 yokanga na kumisa nzambe te pona intérêt ke na bonga na kumisa nzambe pona za mututi lelo soyi na talinga moko na mona kana zo tia pays kaka ya pamba comment zo valoriser nga ko le kabato na zo banga me bakufi so comprendre nga moko so na talinga mona kana za inutile mais comment na komi titulaire na place ba joko ba zebela tiki ba bimanga na zala na flata nzambe te ni na prière o nzambe na bonga ko bongeza makama nzambe te ngane na bima na lukela ngambo mbongo koko matongo mutako batela nzambe na boko lesa nga kotika na kufa bate ya bino sona bipiringa na bien fait matériel bien to kutana na ye aya pe awa vraiment tino ga isango wana na mawa et so kinga pourquoi bolinga malama baninga ekende malamu te empêchaka nani akangena na kena nani so ba wela mwasi mutako zana shwa makamo malamu mwasi ngana lo bango mama mwasi ko kotsa nga jamais na ranki na muninga mobali bolingo ezalaka motema ndenge lingi so ito olingani olinginga to ke olinginga te esili wana je te dis yokanga bien kokota na makama mobali omoni aza siri na oto tingama na makasi pasa na mbongo toto après avant na kati libalo komona mamonambwa yokanga linga mobala zala pia kama lingo na vérité na mukia ko mona na vérité ko zala les ke olande mobali moko atonda bomengo mazo cha kakazo la so bambande bele molingi kana makasi po azana mbongo danger nazo ba no clair mais elo kwana zo angaye siko nana bokele mbaso o linga botola mwasi neti ngaso na bala mwasi na ngana alliance o linga botola ngai zonkela mbongo na ngana pesa ki na libérer na pete
nini? Ozo selinga mbongo nga saki dépense. Oh, il a consommer moi bato consommer. Maman même na mati soko zaki 7 tu vas remplacer yo fabe taka 7. Ngana libalo to boyani biso mbale bien. Libalo to sana libala na yo na lato alliance mbanda bi mapembeni merci na bala yo faux. Oyebi video moko batindelanga na boya ko bana bika manda mulelo. Ngana mona video moko sa de fait inde tindelanga. Batunanga question passe to bengi sa mwasi wana na mobali toto publier. Na bite botika. C'est bon ben ça. Bo ben ça nde mwasi na makangu wana. Baya bo fertile bango. Mwasi o ya bali. Na sa de fête na mariage. Batu bazo bina mwasi ki posa pisser. Ake na douche njoka nde douche sa de fête sana ba caméra. Mobali akala azo bimana e na fête wana. Mais atiki mobali alati alliance na pisse na cadeau. Tala état d'esprit ba congolais. Maman motema mabe ya ndenge nini? Oyo pe otiki ba peso pourquoi landaki mobali na wana mama biloko msuto lobakoyo. Omoni baliwa. Oto somona kana batu. Je te dis devant Dieu. Maman nzamba za juste. Comment babola bazanga tina mutu moko azana vie a pasi ba wolola ka makufaka te. Comment mutu bozomona na mwa position kambo akufia wa mama mikumba na biso ndezo kotsa biso mabele. O lingi basala ote yango baloba. Naza parfait. Toza biso tu bata masumu mais chaque masumu peut doser. Muninga le rabali mwasi na ye. Yo ke ko de obimi na pe na salle de fête. Mais pourquoi esprit ya boye? Yo pe mwasi wana. Comment ndimi oli ambonga muningo sanksa de famille pour ça le ko ba modèle aboye. Bali ya ko bota na mariage alati alance o kanza ko la yenzo ngande ya muta pembeni. Azofro mama na peso conseil ko ndimanga mokila na motema mabe. Ya moni makamususu. Faut ko méfier. Ya moninga na yebaka te na baka nzambe merci asalanga na motema oyo nzamba asalanga na motema moko na yebaka te na azalaka na ni souci ya likambo elatanga libela ngana koka souci 15 minutes eke libela donc wana elaksi boye ba difficulté na mona eteyanga comme expérience na kamo capacité na kamo resengo te na vivera ke nzambe nda changa na lukelanga ko pianga raison soko moninga na ebele soko lekaki ebele ndamu nde pesi solution soko moninga na suki wana seke limite za wana soki na zipe ya muke na lobaka te na kobetelo lisolo tanki ekipe okolongeza ngai na kobetelo masolo makambo na ngai tanti okende oseki orpa na ngai $20 kopesa ngai programme moko na tia ndako kimia orpa na $20 kosombaka lipapa mbongo esili yango moni bombaka yo vi nyonso eza vi mbongo nyonso kozwa ekobombelo bana ekobombelo mwasi kolalaka na susi makambo baninga te na mutu mozosala mosala mosusu okotina nzamba ina yo apesi $5 ozosepela te olingi kozala na $100 neti muninga or 5 mutu wana pa azwa bi omona te ebele tobeteli bango maboko bana nzambe te me balingami na bato ebele tomoni bango pamba lokola na bafamille bazanga tina nzoko na nzambe balingami me na bato babimi pamba lokola batamboli malamu na miso ya nzambe babimi mabe soko yebi te jalousie eza partout tina politique tina église jalousie eza pasteur congolais ya RDC babengisi na Afrique du Sud akendo teya kaka tanga linga teya na asengi ti ndoka ti wana batie poison sisi ko melati ateya église esili na suka ke defendre libumu pasa koya wana kufa batindelanga video pomona est-ce que nana boma mutalibanda poyeba ni place ça je te dis avec tala on a le bar chaque fois soko komi mpaka kumi sanzambe ko nune leki ko bonga mais ko bongeza na avantage ko sana sengo ko leka mobola soko soko maka na loba yango mo soko moni muta nuni banga fois 100 yete mutabatela minzambe nda lekisiye okoza na ba million atiki okufa okoza ngatina nuni siyo koma mabala ba papa na biso ezanga alliance et bomba bana 8 na batata mwasi mais soko sali salaire à papa ya ba 100 et quelques mais à résoudre makambo soko tele ko koma na ba $3000 mais tata na ba salaire mo koma $200 ta bomba na bana tata mwasi organisation na maele leki classe Congo to tangi mingi solution ezate na lobelo polele comment mutazaka voyu atanga te mazana bana 4 soko tali bango so boko la bana koleka muta 6 classe azolo ba français mazi bomba bana te organisation e utana nzambe ba to kala ba pesa solution na ba pays batanga kite Jacob atanga ki wapi Joseph atanga ki wapi Daniel atanga ka wapi me basunga paye ke ekenda soko tali ba monde lelo ba to ebele batangi partout comment solution ko pesa Congo ki mezo zalate me to tonda bomengo bata mayele ebele tala bango na TF ka ko sana ko finga comment biso bazoba toleki bato batanga na boboto même or mayele nde pesa ka bazoba ma raison
mais na Congo ba bololo nde baso tambola malamu koleka bato batanga tala batutu batanga koyiba na koyiba modèle au Congo eza et ça niveau te maman nalobi toyeka malembe tala modèle ba mbouteillage ya Kisasa yoka population ya Congo ya Kisasa et l'équipe a payé belé na munene Kisasa pam mais tala banzela batiela Kisasa oui et ça mais c'est compétent banzela ebele fallait tongama na ba kingabwa kingabwa poko mama sina nzela kati kota maya njili faut basala au moins banzela ba prince minene Congo eza na capacité ko sala banzela ngo ata 8 oyo ko sisa mbouteillage mais to salate nzela matete na kati ba sekomaf kolonga balembo imba na nzela sekomaf kende ti ba aéroport ba ko sala banzela nzela mai kota mbudi ba ko créer makamba sala ba matsa ba kitsa ba mimi kota je te dis toi na makoki po bomengo eza tala ba pays ezanga tine zatana bomengo misatu te et sali makamba kitoko ba pays kilo ko le RDC mais mboka mo so ko tali ba million exemple ministre moko ya Congo ya RDC ko kende ko senga mbongo na poto poto ede biso kwa na 50 millions de dollars hein to defa kana be ko to saka na ngote ministre ko na poto ba pesa 50 millions na muningane ministre na poto France ede Congo to Belgique ye ministre wana ke senga aide pasunga pays mais na continent moko mbongo ya Congo sana 100 millions de dollars na banki yoko makam ministre qui a reçu un bon mais na continent na 100 millions de dollars ya yemoko mais qui a reçu la Congo bon na poto ba pesa 50 millions yemoko déjà le kimbongo ba ko pesa Congo nebe azweli wa wapi na pesa ba calcul comprendre pour moi na ke même ça tel que la kai bozo boma Congo bino moko boko selanga makam nazo bano mama ndimanga pourquoi ba tutu bazo wela ko postuler otunate monde entier ko postuler qui ça c'est le qui place il va recevoir 50 bah 5000 va postuler pas hollandais mbongo so ito za calme mandé za bien ba yakate batikana ba ina na mandat 6 mois ba bandi goya kabla kure katana kinga na tongela bino azolo na pa buka mofema na lo bano polele ba timbeli ke mbongo eza na l'état loka ba toucher soki ba 21000 so ba combien to que profiter tonginda yaona baka nani ko zana suso ko sunga mboka chef de l'État, oui. Nathalie m'a battu sa malamu na ye na lié sans fin na été mais na somo na ke mami nzele zokeni. Ba collaborateur ni nyako sana ba mama. Na lobi même atangai. Na ko za pe moyibi. Mais moyibi na ngape ko sana ndro na ibi mingi natika. Ponga na iba na parler. Mais razola mbezo ou mais na fungola nzungu saba iba na iba musina bomba na brique. Mais na iba 3 misunita. Sana komi na 3 baninga ba kolala nzala na iba kali pa puto lipeka. Na bomba na brique tant comme ma pi après na dame na sina ko bomba musu na place musu kata so bima ki manga na tie musuni pour moi tele ki batama to ça l'échange ya bimi atikenga bureau na tie musu nanga on comprend nga très bien ya on a iba ibongo pour kana beke za ide so na 3 misunité na zo ba ke ba bande ko nanga lokwa mutaza te na so na ibi nyose ko za manka na ko tia baninga na père na ibi ka moko po eza posa na dame pourquoi na leto mateke na iba ki kokina tika baninga pe baza mama na ba no polele RDC tozo souffrir bato ba bomanzo to na Congo ba nyokwa ma bafuta mate o bazo mona pasi tende bazo lembonga pays tambola na ba quartier ba papa lelo bana ba komi bandumba miyibi ba kuluna ba uti na leta ba papa na basali ba 50 ba 40 na ko sala na ba onatra na ba OCPT na ba wap tala bango empeye ba teki onatra sa ba pesa bango ba mbongo ya retraite ba papa wana bazana ba nyongo na bango na leta ba 800 mois mais tala bato ba yebite ba koti bango na leta mutu moko si matricule landanga 800 mois c'est que fait ba ne na ba ne o tali ba papa na nde ba okemba o tali bana na bango même moi na zokamwa comment papa na ngai abima lokwa azoba nzo ande papa ngani te azoba ke na sala na ko sebino na mbongo bando futanga bien e koma ina période mo ka baboya mako futa matilelo e bande lokwa ag o turo mbongo ezana nutre so système yate pa tilelo kendre ba compagnie to à l'état yana mutu moko to tomba musaba futama kaka baleka na passe batato bakemba pona Congo mais kendo tala ba ventilo ba lokoti bango soki wapi atie bango na ba bureau azuma kangwa so ka teka mwasi lito ina kapela na kimbuta ya ko sala azile ki na ekota mutu moko zo toucher 6 places o remarquer que ba musicien na ba théâtre bato ba sa ba venti nde bazolia mbongo a pays ko leka bato batanga penda bazo c'est la poste bazokati so comprendre nga muki na ba no polele de communication za muta théâtre ça no ka be kota politique moi musicien mo ka to mbida alibu mo boy ka soki nani ba comme ce politicien na lo bana yo tala
ah na lobo so compagnie makambo na loba na manchete oyebi gardien babete la kaye coup franc mais pourquoi gardien na coup franc tchaka ba défenseur ba calé munduki pour tout abango munduki comme appel pété mais na Congo ba longola ba défenseur gardien tala moko munduki ko beta cha changi makambo ezao